conseil na nzambe nino koyebisa na politique ndenge tokotia boboko kati na mboka oyo toza na mopusa tolingo ba discours na bino eza ba discours eza ko réconcilier lelo po toboyi likambo ya Barnabas toboyi likambo ya oyo aloba na Yesu kasi omibikisa yo olobaki oza nzambe toloba na kati ya mission ko. Alors pasteur merci motuna ya moto koyi kotuna yo yo oko atanke mwana mboka mpe na kala tobanda komona baroi babandaki kokende epai ya banganga nzambe mpona kotuna bwania kotuna likambo ekoyi na mboka lelo tozokomona le contraire bino nde bokoma kokende nsima mikolo bowangani te nga nazoki eloko te o ngala te moto boya kosi finalement bolingo omema biso wapi pasteur Denis? Une question makasi mais na va répondre. Pourquoi la loi va se par la bisoté et là pour la légèreté na biso tout ça comme il peut sa valeur te mokolo moko bayamba biso par présent Kabila a tenu biso question moi mais pourquoi bino l'évêque ya ba réveil posana neti bato ya 5 côtés question ba côté réunion à bango biso tout oser et là on y va oloba mais bino bozala kaka oyo abimi koto oyo abimi ese bokozala omoko te question wana efe réfléchir na ti lelo nde ti opposé omoni bato lokola bacatholique même tozocritique bango parce que réveil akomi kaka spécialité ne mingi ekomi kaka bacritique mais au lieu tozwa le fond le bon na bakote mosusu nous critiquons tout le monde yo kokuta par exemple musulman kopasse la Coran te tomona archibishop Coutinho akota plus na mboka oyo 99% baza bachrétien et les chrétiens n'ont pas réagi parce que toza léger même na livre sacré na biso toa léger na comportement na biso toa léger na façon ya koluka nzambe toa léger façon ya communiquer toa léger ce qui fait que toperdre baprophète ya kala na basali ya nzambe bazalaki trop concentré d'abord na spiritualité qui est notre élément de base. Donc nous a trop concentré na spiritualité. Mais l'élo passer à comme plus matériel. Azwa, aller sabana, or Bible peut dire que chercher le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné. Donc si nous avons ça non bien, bah on le coca. Si on a vraiment concentré, bah on le coca. Pour ma prophète bazoya, bateau bakozo bazo consulter parce que élo ça. Or, les pasteurs oublient que les titres pasteurs préférés, les titres prophètes, apôtres, ou évêques, pour Nicolas Komi Barsi, Bani, titre, on est comme ça, les logos Moboui. Or, titre est arrière, quand ils n'ont fond, les athées. Donc, il faut tous aller en fond. Catholique, Koutou, à Kena, moi, loin. À Mema, Koutou, Babé, n'a pas plaît, pour moi, classe. Bisso, classe, tout négligeant. Bisso, Biloko, il y a nature, bouillie. Tout négligeant. Un abbé, au côté, a licencié. En telle histoire, oui. Ou en philosophie, ou en économie, ou en droit. Déjà, d'autant là, à part de philosophie et théologie, on a beaucoup de ça là déjà. Les deux hommes dans la mouille d'Antongo, à mon invité, on a dit qu'il faut que nous nous na kata mande soute na salade. Donc, nous devons vérifier à Zate, nous devons faire donc, Malamogo a commis naïe, a bani pe na poe naïe, a bani côté Tamalala, ou à celle où à celle essentielle, Batoazoya, et puis donc c'est ça le problème. L'église de l'évêque n'est pas organisée. Maintenant, on dépend de l'homme. L'église de l'évêque, normalement, il faut tous aller au mot. Mais ça, pourquoi? Parce que tous autres se mettre d'accord. Malgré que le président Kabila a fait sa vision chanson. Oui. Ah bon, reconnaître ça. Nana ta reconnaissance. Nana Mateo, Daliate, Tokoma. Donc on a eu problème dans l'ingratitude des hommes de Dieu. Il nous a donné la possibilité d'être ensemble. Un groupe de gens, Bakoki Koya Kobenga, leader, Moussuna Badinga Moussuto, ça l'a ensemble, vision Zaboué, il a Moussou, comme Balinga Bagra de Bélé. C'est un système implicite à traiter, où il y a leader. Bon, tout le vice-président, Baroza, la tête, Congolais a une fonction. Attaque 100.
bavandi wana essentiel ya titre évêque général adjoint likambo te titre wana evandisi bato comme ça bato ya église boye bato église biso tokomi ensemble on décide ensemble on parle ensemble mais lokola mutu na mutu ana façon ya komonela mutu ya mutu alingi kaka azala leader na coin na ye ce positionnement là et permettre biso tozala ensemble ce qui fait que l'église est comme faible. Le réveil, c'est celui qui devrait amener les changements dans ces pays. C'est pour ça que mon abisso n'est au comiboué. Au lieu de ce qu'on va pas l'abisso, tu soignes la spiritualité dans l'abisso. Passer à l'élo à comme Numa, passer à l'élo à comme Esco, passer à l'élo à comme manquioniste, passer à l'élo au Golugamoli, mon nez, yo fabriquer un miracle. Et le Wana yo Luganda Mende. Mais mutu yo kosiwana na yo kosiwana bakomi 20 30 40 un jour yo mo bandeli fe le oye bana kaka opesi mutu mbongo opesi donc mutu abonima siko eza sute preuve bakitisi sikoyo culture ya religion ya réveil ekiti bato abonima biso sute pour prophétie le côté koti prophétie ya coopération ekoti biloko nyonso wana ekoti donc apo na bandeko journaliste nous devons sauver l'église. C'est pas pour rien que l'église est morte depuis 10 ou 15 ans. L'église de réveil, frère Oton. Frère Oton, toi, Kalala, et Koufa. Et Koufa, ma communauté, et Koufa. Oh, le monde a le Bastar. Bastar, Batu à whisky, Batu à Kindumba, Batu à Kopambo. Ce qui a fait que l'église est couverte. Or, il fallait pas comprendre que le juste tombe cette fois, l'Éternel l'élève. Il fallait biso. Na sakola ki yango, na yebsa bato, na pe na RTNC awa, émission mo ya komona nga wa bakataka biso émission. Na RTNC, na partout na lekana na bato il y a 10 ans. Na yebsi bango l'église est en train de mourir. Manque ne koti, babiloko lokute koti, nzambe asiliki. Et nous avons des psychotiques qui passent dans le va fonctionner à bon mot. Mais il y aura des morts. Est-ce que vous calculez le nombre va passer par mois? Dans la ville, nous avons perdu plus de 300 pasteurs en Néo-Yoka. Dans les bandes à Moka, comme en exemple, ma matin, nous sommes pas publiés en soutien, dans le pour vous ça. Pourquoi? Comme le côté n'a pas esprit à la sirène. Ça dit, au sac la peine mais ma sac la sirène, nous avons le vélo. Exact. Balogo na manke na siko ba matina niveau ya sirène. Alors tant que vous pèsez exact, ba pèsez mbongo, ba pèsez biloko na nyoso mituka, suka bana délai mo ba pèsez au kufi. Okuta ba jeune ba kufa ba passer, trop jeune ba kufa. Alors pourquoi ça? C'est l'amour de l'argent. Delile c'est dans la mutuka, delile na makamba, eso yebi nenga na koma yowana. Place na uti. Oyebi place na uti na tamola ba 3 ans na kilote mo Coca-Cola. Et c'est ba on ba yeba ba face wana. Na sota ba mi na sala ba bloc ebele na banda so ba 15 ans ya souffrance papa chege elle mona koti na matanga mona lemba boy na kidote ya boy pona lia kaka pasi liki papa na koti boy na hotel papa ni na liki wana ba pani ya ba mape liki or ba mwa fa ba zelanga na 600 matin ba liki na ba liki na café liti ba kaboni na moni kitunga frère moko 3 ma bala 4 na 3 na diko. Dis-moi si tu as récupéré la carte matérielle. La bêta petite la double à quoi? La récupérer des gens dans la vie. Ah, mais si on perd dans l'église, la raison n'est pas dans l'hôtel pour battre le lina. Donc, souffrance wana et copie quotidienne d'abattre. Nous devons c'est l'attente de Dieu. Il y a un moment où tu es au moment, tu boumi le président, tu boumi le gouvernement. Biso tu as chance. Ah là, le bas, biso c'est. Ah là, le bas, ça dit, tu vas le mater pour. Comment il y a occasion de politique alors tout va se retrouver dans la carte politique. Je vais député, je vais ministère. Mais constamment, on a sali 3 quarts va passer de la politique. La politique est mélange. Parce que ban appel il y a on sent déjà le débit exactif. Puissance est soutien. Ndambo batangi va exploiter autant dans la bangwana mais dans le cadre de sous. Donc tout se préparer pour la cause de la basa nanzam. Moussa nanzam est la prédication. Moussa nanzam est la délivrance. Et donc au souci nangatsko et ça dit que
kokoto tokoti tomemina bozobana tini na baprésidence ne place oyo oyokaki ke tokomi koluka bambongo eso tozwi mbongo neti Kabila yamaka biso bien tokoti mpe silukui bien tole mpe bien mais mbongo wana ese Kabila moto oyebi so soka lupango to banda commerce tosala bino bosenga mbongo mpo bokino te ya bato bosala campagne mpo bato babongo na bitene. Franchement le président Kabila a donné l'argent aux hommes de Dieu pour la campagne. Oh, tout ça, projet encourager évangéliser, aller prêcher. Pas pour la yété, mais biso to lingi population la biso azala bien na makasi mbongo wana ekomi to komi wana na kati ya bino to kaboli to ça ne oya ile ale to kaboli to sali mwana ni to kaboli campagne mo ko te mbule no kele biso na ndamo de la tiligai na ye aboga campagne on est allé et là la campagne mutu to kela ko bisa makufa to zi argument na sima bisa ke bisa makufi to ana matanga match beta mai na Rwanda ma match wala sikuyo nande ba charger bada so maka mango yindeli ba mungu nande ona ngai na solo na ba konzi na etsa ba konzi ka wa matanga bari bisa makufi amuta ba kai na programme na bisote akufi match bokosela matanga ya makam na mbongo bolie pa ya yoka te ngana wa solo sengela na sengela na pardon déjà sengela pardon na do senga e pa raïs non ya ba banza na peuple pour la peuple na senga bosala ki mais on a tout dévoilé ya monu bandaki cette fois juste tombe cette fois non na fait moi quelques émissions on a zo senga pardon ya mona ye awa pour monde entier balanga très bien parce que les problèmes tant otoki ba pesi bon net na zukawa to komi na stade jour la stade na réunion ana mbongi bana ti bango to sala ndenge to sala ba campagne biso to sala et to ya donc ils a la montagne de pour na stade tu vas 200 000 va 200 la vidéo ka 200 mo ami kemike mo bibili donc ba pesi biso to stade bon ndeko mo apesi de mo va passer au temps ndenge za boyi to kelenga na bra mo pesa nga ota na na zo batu na baya tata biso ka molimo to ke do kota na batu ya civil batu mokili baya boto za stade makambo ezaki ntango naomona bato na bato wanga na mbongo ke bale mbongo te pase le moment topesa ye mbongo mpo ayela biso bato na ye soki ya eloko nini asalaka wana so nini bato yango baya ntango ba 2000 boye na kati ya stade tatarafa papa tozela ti 15 bato baoya te 16 bato baoya te me yango bato yango ya yo olobaki bakoya bazawa nga na yebisa bino tosala boye ti bato baya te deni benga kuna to repote ngai nazwi telefone nabengi na bino ministère mobayebisi ngo misa makufi na équipe nationale ezobeta na Rwanda Chan il faut soutenir équipe na bapriere toboyi campagne to reporter ti lelo esayema te tokabola mbongo moko azwi mbongo wana ebele mosusu ye mo paster moko naokamwa lelo paster azowangana alia te azwa eloko te topesela ye presque mbongo nyonso presque ezali na maboko na ye mpo ye nde po ayela biso bato mais mokolo ezali na bemission suivante soki salaire ezinga lisusu na tangi parce que eloko wana esalemi bongo a plusieurs fois président apesa na bango mbongo yango nazo insiste na président oyo ya lelo asala attention na basali na nzambe oyo batututu na ye mpo basali na nzambe oyo batututu ya chef de l'état baza obligé ya kozala na eloko ya nzambe bamema ye bacoopération te dossier na bapeka oyeli indien moko boye oyeli oli opesa président molimo olakisa président tala nzela ekosala ce que vous allez décider pour la nation, ce que Dieu fait pour la nation, ce que Dieu a fait pour la nation, voilà ce que Dieu entend, même c'est dur. Et ça, il parce que ceux qui va coopérer à la côté à la présidence, tout se retrouver mandat au et le ok, attendez, on va continuer. Alors, il faut qu'on se répande devant Dieu et devant le peuple. Il faut la pardon au peuple. Au lieu de finir ça, le président de la République, tout finir ça, Kabila, tout finir ça, Kabila a donné toutes les possibilités aux hommes de Dieu, de toutes les églises tendantes confondues, catholiques, protestants, musulmans, bangistes, de réveil. On nous a donné tous les moyens. Alors, tous les peuples congolais, et tantôt catholiques, et tantôt protestants, et tantôt tel ou tel. Alors, il n'y en a pas dans on n'a rien fait pour élever ces pays-là. Et nous sommes l'auteur de l'échec du Congo. Merci, révérend de milice. Nabazi, qui est présent, la République, le honoraire, Joseph Kabila Kabangé, à notre pour évangélisation.
n'a pas projet, pas passer ma guinamo. Si nous sommes passés la montée, nous regrettons, mais on en profite pour lui souhaiter aussi joyeux anniversaire. L'émission tout ça sûrement une période où on a été joyeux anniversaire à président honoraire José Kabila Kabangé et da honorable Jeannette Kabila. Zambe Abombabila Pesabino Maël Minkolika. Ndeko Max, question à Bisso, papa de Nilesi Ndeko Bisso a salué état des lieux. Il y a l'église. Là, il ne va pas comprendre dans le sens où on a. Question à Bisso de Tunaki. À la timée de l'église, ils ont l'élo. N'est-ce pas Tamboli, n'est-ce pas Sali. Et l'autre commission dans Zambe, pardon, l'andami, la manière aujourd'hui, c'est un peu repentance. Alors, tout le monde a parti à l'émission après l'état des lieux Oyo, pour la Covid-19. Le capon a fait merci et puis maintenant Domingue na pasteur Denis ici et là on a CP na Domingue par une franchise sincérité wana na ici que baï que bazola na biso na zomo na boni belé bazana kolela ko yoka mawa na maluba mutu ya mingi penza oyo tikuluba wana ngalingi de kwapo na onyoso moto na Nzambe alobi balingi utala caméra usinga na kombo ya basala Nzambe kusinga pardon na onyoso batebele bazokaki babetisa mima bako na onyoso zoleka lokati metonga obi bokotaki circuit bozwaki bambongo miracle lukuta elebi meme na ntango mosusu meme na basous-vêtements na nzela délivrance kosenga moto aya nango. Beaucoup de choses se passent lelo na niveau ya église moto na Nzambe Denilesi tomemi église wapi na nyonso wana nini kosenga na bana Nzambe azosenga kobanda biso nyonso po soki na milongoli na mimi mosantu